Bonjour maman. Bonjour. Voilà, maman va autant de départ. Tout d'abord mes condoléances. Merci beaucoup. Voilà, Yosa Nani pas mes radios à autre chose. Naza grande sœur et Miradi. Grande sœur cousine et la petite famille. Voilà. Miradi de Maki lobby depuis. Après 11h à 11h, quand les ala mouton s'est préparé, je mets déjà bien naïe, à bon maman est déjà pour qu'il y ait un stade avec un concert. Tant qu'il y a un concert, surtout tous agités. Donc à Kenya na baninga naïe, baninga ba camarades naïe, bakeli. Comme bakomi na stade de Martyr, en tout cas foule les cas qui a battu qui belé. Lieu moko. Donc entrée à qui battu qui belé, des toujours ba information. Donc ba soldats bazai qui bazo benga na battu ba beta ba ngondo et ba beta qui ngondo comme azan nzoto miki azan mwa miki azan jeune fille à perdre équilibre à koi. Tant à koi wana tu bandi ko nyata. Qui n'a pas de stade tout. Azaki na ba carte d'identité, carte d'identité na poche, carte d'élève na mais donc adresse les délégués qui mutu moko ya a onana pour que après a comme ça message pour les parents ba informer les parents ba kenda qui ba ko landa ba tchaki na morgue ya Vijana les bisika ba kenda kuna pour que ba mona corps ya munde ko Miradi ban famille zaki ba hôpital to bande wa quartier to ba soda eza bato a morgue nde bamonaki bati délégué mutu bamoni carte adresse à Mombele à avenue Bankul Maono na 6 nde bango bayaki mbangu baye awa
baluki baparents bakuti papa bakuti maman nde bakendaki kuna bakei rejoindre. Voilà. Sociaux qui est Miradia autour de diplôme, est-ce que c'est vrai aussi? Miradia autour de diplôme, il y a 61%. Donc, tout ce pays vraiment caractère, il y a que c'est plané dans le stade de Marty pour si ça c'est mon aïe qu'on a que comme Zanzam. Donc, il y a des choses qui sont sur la route, pour sur la zone de trouver ça la fête. Donc, avec diplôme, donc c'est plané dans le cas qu'on a à ce pays que tout est né moi. Famille jusqu'à là, les amis. Oui, vous perdre dans la bino. Vous allez pétrogène, vous allez venir de Bélé, ajouter diplôme. Ce sont les familles, vous allez retarder de partout. L'État congolais, il est européen. N'évitez pas ce message. Je suis d'accord avec mon cobiso, moi, je suis tangissier. Bon, on a quitté pour la maramba Liwa. Donc, Liwa est une mort inopinée. Donc, on n'a pas attendu à cela. Tout ce qu'on a organisé événement, en tout cas, va tenir compte, il y a Liwa, moi, on a vu ça, va prendre en charge. Et puis, tout ça, l'appel dans le gouvernement. Donc, on a mon Konzambo, on a vu ça, papa Félix Antoine Sekedi, la première ministre, maman, on a moi aussi. Donc, à Fleur d'Arche, nous, on a besoin de se préparer pour tout le monde. Abimane Mboka qui est au Maroc, qui nous continue à étudier, mais arrêter mon parcours nous arrêter brutalement. En tout cas, base à charge, il y a matin en haut vraiment, tenir compte en haut, supporter en haut vraiment. Pour biso vraiment famille, quand tout se préparer qui n'ont été à Macambo. En tout cas, il y a biso malaka, tout aussi ma classe et comme ma malio. Donc, on s'est pas préparé à ça. En tout cas, l'organisateur Madjabou. Production à Madjab, en tout cas, biso toro ko ba mabete pour la banque pour éviter ezali kambe komi ezali qui préparé mais en tout cas toujours bon de la banque to c'est na banque base vraiment responsabilité la banque le quoi tout le monde a ba information ba publier ba wiki ba tenir compte ya bato nyo surtout ba kufi na kata concert en tout cas ba tenir compte ya Miradi so là donc moi la biso donc wangu ça biso passe ma casse biso famille que so récupérer la commune alimité na quartier Mombele na précisément sur l'avenue Bankou numéro 98, tous en Bankou numéro 96, tous en Bankou numéro 96, tous en la commune alimentaire. Merci beaucoup papa. Il a complété boy. Moi na za papa Kulutu na ye. Le grand frère ya papa na ye. Moi na za déjà na visa na ina passeport na ye voilà voyager. Mbongo ezali déjà balinga ba foutre billet le jeudi, alinga voyager à pour Maroc. Pour aller aux États-Unis. Alors, du coup, moi, je suis tout s'attendait à quitter. Je suis pasteur. Tout s'attendait à quitter qu'il y a un problème qui est à l'Iwa. À Kende qui passait que tout comme Sanzambe, qui parmi les bateaux, sont pas bien naïfs. Mais à que à ce coup, il y a Koufi na kati ya manifestation. Les organisateurs il y a nani wana bazo à charge il y a problème wana. Pour biso zalaki na problème te biso na biso zalaki que moi na voyager mais ayeko kuta na problème à Liwa l'air à kuta na problème à Liwa ba organisateur wana bango bazo à charge ya problème alors moi on appelle billet nezali nyo surtout ezali en marche pour moi na voyager alors moi na ilo on a besoin que bango bazo à charge ya problème wana tozana ba communauté voilà. Est-ce que depuis Boji Matam l'organisateur va y remonter bino tout le monde peut souhaiter na bino kebaya tout le monde mutu moko te mais souhaiter na biso parce que bango de ba organiser qui manifestation wana bango ba ya vers biso tous na besoin to solo na bango pour na problème ya maman na biso voilà numéro de téléphone c'est numéro de téléphone ngezali 089 98 47 903 089 98 47 903. Ngam Zaza responsable de la famille ou l'union surtout. Papa n'a eu moi il fait ça sur le yard. Papa, ça c'est une image. Après on a biso qui a yonné papa biologique qui a moi on a biso Davina. Miradi plutôt. Papa Ozaki, au courant qu'il y a moins de concert ou quoi? Petit Saki, Nabaninga. D'ailleurs, il y a des gens qui Papa Ozaki, un message, on peut s'appeler dans le gouvernement, ton bateau va organiser des concerts. Il y a des gens qui ont salami.
pour bango moto baluki baikala mbai moto aluki makambo nyonso to neti stade bato bazokota fo bayebaka limite oyo bato nde basalela stade wana bayeba bazwa charge na bango sikoyo bazwa charge na bango aza likambo koloba te bazokisi biso Oh, tata mwasi ya mwana grande sœur né ya famille wana tata mwasi bote pa mes condoléances Nana Zali, papa leki ya Miradi Wanga, Isola. Awa tozali na commune à Limete, quartier Mombele, avenue Bankou numéro 96. Moi, je suis lobby awa dans 11h juste. À lobby, papa naye, na biso papa leki to lobby, yo le bagi osomba ba secret o mela na ba camarade na yo fête no ya diplôme. Mosa sa fête ya diplôme. Mbongo utaki Maroc yaki. Po asa la fête ya mela na ba camarade na. Ya lobby te na kena ngokumisa nzambe o ya pesinga diplôme. Mwana bini akei. Kokene mwana akei na camarade na ye. Kuna kendaki toyoko za sango na bato ya moke fijana na lingwana. Muninga moka sala kuna ya quartier oyo. Muninga moka sala kuna ya quartier oyo atali carte d'élève oyo azuya étude na ye alobi abengi mwasi na ye koto na baba kwa muntu nde atindaki mwasi na yaki awa. Toyoko tala awa tomoni totala awa bato landeli tozima moto tokomona mwana biso akufi aka na morke ya fijana ana morke ya fijana maintenant mwana quelques jours awa alingi okende Maroc mpona kodeplace États-Unis d'Amérique akende osala étude ya université mwana akei kuna na batourpement oyo ezalaki wana sécurité ezalaki malamu policier abeti ngondo ezwi mwana kufina bakwaya mwana bambuyema na bato bamiati ye mwana kufi nde toyokozwa information nyonso
basoda babango babatela basoda babomi camarade na ngai bazwi ngolo babetela motema seni bien